Et c'est partout dans le monde, en tout cas, to sepela mingi parce que bolinga biso ne to sala bino mosala kindoki politique lelo eza émission spéciale débat osengaki yango to sala bino yango ba misu ba mitu na o eza soni to zaka wana pour servir bino en tout cas bo zapete émission lelo eza kitoko maka. Je vous assure que to lobela ba question d'actualité nyonso ezo salema awana mboka na biso démocratique du Congo. Alors pour na bino émission kindoki politique lelo nazali bongo na deux invités. Na gauche na ngai toza bongo na monsieur Anissé Loleka azali bongo coordonnateur ya le pouvoir en marche na yelongo to débattre et nyonso ko salema ndenge boyebi que na momesano awana le politique to salaka. Et puis à ma droite toza bongo na monsieur Bruno Mimbenga azali moko acteur politique ndenga de wakito présenter mais on a yebi que azali cadre ya nouvel élan pe membre ya Lamuka naito pe taper ma solo nini so salema na mboka na biso yambo to kota na ba sujet ya mokona lelo boye ba que parmi ba sujet to pe ba actualité chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui discours moko mokolo lelo mardi 2 novembre na COP 26 bisika wa pazwami sur importance ya bassin du Congo. Félix Tshisekedi a insisté sur koloba que RDC za moko il y a une solution pour la crise climatique, topé réchauffement climatique, vu bassin na épée forêt équatoriale tozali na yango boye bapé les sous que 31 jeep et pesama qui n'a pas service et à sécurité pour poursuivre monter en puissance et état de siège l'Assemblée nationale mokolo ya lobby député proroja qui pour la 11e fois état de siège na Nord Kivu pe na Ituri kasi milulu yango to pe plénière ezalaki moi na ba turbulence ya ndenge na ndenge po ba député au bazali à est du pays ba boyaki ko participer lisusu na plénière o ezali ko proroger ba état de siège ko ba que ba résultat palpable sur terrain ezali penza te oyo maloba wana o ezalaki vraiment boya maki makasi na premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kabundo asenga ki ba me ba proposition concrète ole ya kolinga kyoto tika ko sala état de siège to peut mettre fin na état de siège. Alors tozongi na cadre émission kindoki politique à Léon Nazana des invités ici na présenté qui bango monsieur Anissé Loleka on appelle Simbote Mbote maman journaliste monsieur Bruno Mimbenga Mbote nayo Mbote mingi maman Naomi Mbote na cordon Anissé et puis Mbote na ba congolais nyonso o bazolanda biso na bo sanité base na ngai na masina mapela les amis de Bruno Mimbenga. Apesi bango mbote sans oublier leader na biso Adolphe Moïse. Très bien. Toko ta l'émission allez l'autre bandana monsieur Anissé Loleka union sacrée en turbulence monsieur Denis honorable Denis Sesanga plutôt à Longwe officiellement na union sacrée pe Moïse Katumbi azo continuer ba concertation. Quel avenir pour la union sacrée? Bato oyo balingaka ko se précipiter pe balukaka kozwa intérêt personnel na bango moko ndozomona bazali kolongwa pona koyebisa peuple congolais président de la République Félix Antoine Tshisekedi asalaki union sacrée oyo pour répondre aux besoins de la population tobo sanate parce que coalition FCC na cash gouvernement il y a Sylvestre Ilonga Ilonkamba etikala ki ko aider population te lokola etikala ki ko aider population te biso le pouvoir en marche to sengaka na président de la République que non président de la République en kabwanana FCC président yokela ki biso parce que to mona que non FCC bayaka nde ko bebisa lisusu lokola ba bebisa ki na 18 ans. Donc bazaki majorité na parlement pe majorité na kata gouvernement baaki baya na kati po baya ko bebisa que non vision président de la République est à la récit 5 sur 5.
après avoir kokabana bango président de la République au la union sacrée on a ezali lokola unité nationale ya Tata Mobutu. D'abord la RDC, unité nationale à l'époque d'aki unité ya ba congolais tous à la bomoko ndenge moko pe union sacrée au président salaki yango ezalaki lokola bomoko boya to sangana tous à la bomoko to luka intérêt collectif ya mboka na biso ekende liboso. Ce n'est pas que ceux qui osali na kata union sacrée automatiquement kaka osala ministre. Jamais. Okoki kozala ministre te me tu es là ozopesa ba idée ya malamu po ete mboka na biso ekende liboso. Ndeko oyo lobi ndeko nanga sesanga soki lelo ye alongo na kata union sacrée azali na ba raison na ye oyo alongwe ba raison zali ni ba raison personnelle ba raison zani ni intérêt personnel koyoka ba misusu apparemment eza na kamoko eza ko s'imposer selon non au moins ni na zo bisono bato o ba ki na kata union sacrée ba ya ki nde ko luka ba poste baza la ba ministre dépassé tala eza na dépassé te po awa soki na décembre awa il faut remaniement fait ça lema ba changer pe ba ministre mususu ba ko sa musa malamu te. Ah bon? Oui. Remaniement ko salema. Il faut pas changer ba ministre mususu. Wa na kata union sacrée bato ba. Mais le gouvernement de l'union sacrée bato ba se retrouver te ba kota. Ba ko changer bato ba zo respecter vision président de la République té. Oyo ba zo servir nation congolaise té. Ndenge lobi ndeko sesanga alongwe nezali intérêt na ye moko ayaki koluka na kata union sacrée. Lokola azu intérêt na te yangwana alongwe. Il parle des intérêts du peuple tozonge la yo. Oui. Azolo l'intérêt du peuple. Hein? Est-ce que akenda ki koluka président de la République Fati Beton pour akutana na ebisa que non ngai en vol nazali membre union sacrée mais ata na ministre te metala o nazo senga ezali boye jamais. Est-ce que quelqu'un comme un chef du gouvernement sama lukonde po aibisa que non ngana membre ya union sacrée metala na ko senga eloko boye jamais. Alongwe po aibi que non ba intérêt na ye ezate pour président de la République azoluka intérêt collectif ya ba congolais nyonso nyonso ke alongwe po aki koluka ba intérêt na ye loko azomona ba intérêt na ye te président lobi d'abord la population congolaise loko ayoki moya intérêt population Dakimi. Tozongela yo, monsieur Bruno Mimbenge, Union sacrée en turbulence. Avenir on est pour la Union sacrée. Merci madame Naomi. Au moins il a moyibi depuis kala bakoko baloba et profitera te. Il bien mal acquis et profitera te. Lo oyo boye. Au moins que bande ko na biso ya union dite sacrée parce que union wana eza union moko ya toko zoma considération te parce que peuple et ba centre balingi monsieur Félix c'était. Du jamais vu en Afrique un président a prêté serment à quoi? C'est là pour que non, bakoko, balingi mutuana te. Le lo boko mona makambo ko leka na kati ya union dit sacré. To luandaka abwe ba leader na biso ya la muka à l'époque, balobaka que non wana za deuxième grossesse entre monsieur Félix na Joseph Kabila. Et lo kwa malonga ekobima na te. Preuve za lelo nini? Osomona kuna batu bazolongwa ba misusu bakomi likolo moko na kati likolo moko libanda. Cela veut dire que non batu wana vision oyo bande kuna biso bazolo ba vision monsieur Félix tilo o soutenu bango vision de chef de l'état o ka union sacrée. So ba union sacrée za nini? Eza vision chef de l'état. Donc makambo wana tout on azolanda ndeko anise koloba que non délice sanga ya ki pona ko luka intérêt moko personnel. Non intérêt personnel parce que na kati ya gouvernement o ya union sacrée monsieur délice sanga za ki na ministre il y a vice-ministre, il y a défense. Aux hommes, c'est ça qui pour l'intérêt intérêt délice sans allier qu'à long à comprendre que non, monsieur Félix, azo sala et loko mogote pour le peuple congolais. Même récemment, awa, azaki na fief na Louisa na Kasai. Ouais, ici bande wa Kasai qui est boti kakobeta maboko diale le butumu parce que monsieur Félix assoit azo sala et loko mogote. Bande ko o bazan non avéré bazo mona makambo ndenge zo kendete monsieur Félix azana mandat bo même moko. Yango nous sommes à tout moment, monsieur Félix Azalelo, awa Azalobi kuna Azalakuna, au lieu de se mettre au travail, à travailler pour la Congomani.
tawa nezate. Et si réellement IDPS qui na pouvoir maman Naomi, au lieu que mon changement parce que IDPS c'est promesse ça bito que non, mon collaborateur mon abiso na pouvoir makambe go changer. Parce que nyoso to mona o bande ko na nga 10e na bisa bango o bo mona o boza pouvoir na binote. Pouvoir à monsieur Félix et ça va corps ba yokana yena Joseph Kabila na Paul Kagame. Bango misa to randi ba yokana ndo mona ba dirige mboka ensemble. C'est ça parce que Ndeko c'est ça à longo ozomona lelo obo cela montre que non ba brebis égarées. Ndenge to mona na Bible que no sengo na mutu abungisa abunga kinzela zongi na ndako. Vous parlez du même donc, Joseph Kabila avec qui Boza na kati ya bloc patriotique. Le même FCC au bout. Non, maman non, Joseph Kabila za na bloc patriotique té. Joseph Kabila za appelle basango ba bengisi. Au monde basango ya catholique, au monde basango na biso église protestante na ba mouvement citoyen de ba bengisi appel wana. Pona ko barenzela na makambu o ya mabe o monsieur Félix azosala makambu mabe za ko anini seni consensus électoral et salamité ba réforme o bolingo bala muke sengaki et salamité yango moni basango ba bengisi boya to sala bloc. En 2018, je crois monsieur Félix Pazala a la lettre pour na ko ba no to sala bloc pour na ko telemela makambu ya mabe o Joseph Kabila azosala. Alors ko ba que non la muka na FCC il n'y a pas encore ou bien coalition moko ya sike salami wana entre la muka te. Et ça comme si to kutani une église maman Naomi. Ndenge to kutana ndeko anisi awa. Azana union sacrée nga naza na côté na très politique proche ya Mozito. Et le but que non ndeko yebo na biso no maman Naomi ko ya mane ko anisete. Et be que non bokena église pasteur azote ya ndoki ayo bi que non muto to ka na église te. Nani na quartier. Obi sa pasteur que non kata mate ya po muto nga na to ka na kate non. Et ça to kutani parce que ça appelle oyo boye banganga nzambe ba bengisi biso ndomoni bande kuna biso ya FCC. Baye. Oui baye ba kendaki wana. Et ça que non ba kendaki nzela moko. To bakei ko kuta na kuna lamuka ko kuta FCC kuna écoute ba mouvement citoyen écoute ba parti politique FCC finga bandoki FCC non naza très clair maman Naomi ezande na lobby pasteur yo ke l'église bi non mutu o ngana eto ko na ate ou bien que non mutu azandoki ou sa pasteur no benga na mutu o boy azandoki po ngana tika na église te yanga moko non eza likambu oyo boye likambu tali moka. Tout le monde a un ami à poto. S'il s'agit pour la France, au monde à gauche, va chercher divergence, on a pas mon panzi, à droite, peine de même, et puis va venir pour réfléchir beaucoup. N'engagez le haut à sang ou à ici que non, boya tout les mina makamwabe, au besoin qu'il y a occupation en beaucoup en abisso, beaucoup sont tambolaté, donc le pays est mal géré, ne pas sang ba ici. Alors au ben non, bah toi FCC basa ba congolais, bah toi FCC basa ba congolais, parce que le haut tout le monde qui même effort au maman Olive le basala qui à l'époque pour la police en bali na que non makambozo sala. Il faut aussi pouvoir en 2016 ou en 2018 parce que ce moment maman Olive Lembe quelque part ba sali pe musala pour que non le tous au moins ne fût que alternance aujourd'hui ça porte parole ba toi FCC mais na émission que non ba toi FCC ba ça pas congolais ma bena bango eza et le but que non to effacer ma bena bango le jour où tu reçois vrai pouvoir tu ressembles ça Joseph Kabila ba nyonso o ba bomimboka mais tu voir paix alliance entre la Mouka na FCC. Non, mais pas, il n'y a pas alliance entre la Mouka. Oui, le quoi la couture, moi, les Congolais, il faut pas comprendre. 2023, FCC, ça la Kanaï. Bisous de vous que non, la Mouka est incarnation à peuple. La Mouka est ça, et le Adolphe Mozito charge. Jamais Adolphe Mozito a se souvient na batu ba bomimbo pendant 18 ans. Non, du jamais vu. Donc la Mouka est na côté na ngo nenga Adolphe Mozito aza pour na peuple congolais ndozo mona bitumba Adolphe Mozito. Tant lobaki arabe que non, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Batu nyos ba non Adolphe Mozito makamba lobaka iratarate. C'est là pour vous dire que non, la Mouka est na vision nango et puis bande ko na biso FCC baza nango ipo batu baye ba que soki bakutani na kati appel patriotique o basango bengisi eza te que non Mozito akeko luka Kabila eza Kabila ne ayeko luka nani Mozito na batu ala muka. Donc les gens doivent comprendre comme ça parce que le ko ba que non la nga échanger non le jour où on aura un vrai pouvoir une démocratie parfaite maman Naomi bato kanga bango ya liboso aussi Corneille Nanga aussi monsieur Félix aussi Joseph Kabila sont déjà très dangereux au Burkina, ceux qui ont vraiment une bonne démocratie, état de droit, Batouana va mériter prison à vie. Parce que place, pas la justice. Non, dans le but, on vrai pouvoir, solo et outil na peuple. Les a les deux moments. Parce que ça des choses que monsieur Anissé Loleka bloc social paix patriotique bi monstre à plusieurs têtes to kuti quelques bateaux bazalaka ba ennemi d'hier le lo ba sangani na compte ya ko bundela mboka le lenga kanyo yamba ki sango yango. Maman Naomi na ko ya nolona na mutuna wana na lingi un peu na
zongisa ndeko na nga obaki kombo nani pona ndeko Bruno po ape muto asika na ebi epete na Congo c'est la première fois na mona elongi ope na Congo. OK, merci beaucoup. Nakoko ya nola mutu na liboso oyo yo tikoloba na obike no président de la République akoya ki mukola ki ko prêter serment na ye o ba ancêtre baboyaki ona olala ki pongi. Moi j'étais là, président de la République tango akoya ki mama Naomi kokoya na ye azwaki mbala moko molimo santu aki kolakisa ye makambu. OK, non, une minute de silence tala na kolakisa makambu ndenge nini Kabila bebisaki mboka oyo pendant 18 ans nazolakisa yo ndenge nini okobongisa siko mboka. Molimo santu alakisi président Félix Tshisekedi makambo nini o Kabila abebisi mboka, place nini o Kabila akokaki te, place nini oyo Kabila akokaki kwede mboka te. Après avoir kolakisa ye aye kwebisa ye abike no tala vision nga na pese yo pona mboka yango yo on restauré diplomatie RDC, on restauré pena kata mboka, on paie sa gratuité et enseignement 5 sur 5, état de droit wana na yebisio lelo oyeba tango aki koko ya mukolana molimo santu nda lataki ye ndaki ko lakisa ye oyo ya ko sala pona Congo yango no zomona. Oui, lelo awa IGF akokanga mibi nyonso o ba detuna mbongo ya l'État, y compris na président national na ye hein monsieur Muzitu bakolandela pona banda komso atonga ala premier ministre non bakolandela ye wana na kwebisa ye tango koyaki gratuité enseignement, restauration et diplomatie. Oh, ya grève à un mois. Ya paix. Nazo ke na koya nola yo. État de droit, vie sociale, sécurité na kata mboka. Mukolo koyaka biloko balakisa kaye yango wana. Pona kokende ka wana yango zomona lelo bato nyonso o bakolinga président Félix Tshisekedi te, c'est-à-dire que no bato wana bazali banguna ya peuple congolais. Bazolinga était pourquoi? Parce que aye komema o babengi état de droit, gratuité enseignement, IGF osala musala, sécurité, état de siège pour l'intérêt du peuple congolais. Batouana basala kama bena kata mboko balukaka développement ya mboka te nde bazoina président Félix Tshisekedi. Mais biso auto aussi to comprendre déjà makambo to comprendre que notre président de la République azalaka pe azali na souci que mboka ke liboso ya mwana bakolinga te ya tozo kende président Félix Tshisekedi na ndengo tolobana union sacrée o asalaki pona koluka intérêt collectif. Il y a RDC, pas intérêt personnel. Il y a un individu quelconque. Non, à Salaki Ango, pona intérêt ya mboka. Pona koe bisayo. Ya misatu. L'ancien président Joseph Kabila. Naza défenseur na bangote mena ko loba ndongo to loba na ke non. Ancien président Joseph Kabila. Aki luka Mozitu te. Mozitu nde. Hein? Mozitu na monsieur Martin Fayulu bakendaki koluka Kabila butu. Oh, oui. Bakendaki koluka Kabila butu. Nazo bisayo makamba solo yako koloba te ke non monsieur Mozitu Kabila iko koluka bango. Non. Bango de bakoluka Kabila. Wapi bona kinga kati. Bakendaki koluka ye na ko benga kana ba téléphone. Ebelo ni bakowelela mikolo bakowelela mbongo. Monsieur Fayulu na bato ya Mozitu basenga kimbongo ke Kabila pesa wa mbongo 4 quelques mille pour nini pour activité na babo ça les 600 on a pour la marche Kabila ko boya e yindeli bango ko kamwa te mama Naomi soki lelo makambo na ko dévoiler yo monsieur Kangelo na zobisa yo monsieur Martin Fayulu monsieur Mozitu bazongi na ndako bautaki na ndako epa Kabila bazongi na ndako parce que monsieur ancien président Joseph Kabila ayabi Mozitu très bien yangwana Mozitu na monsieur Martin Fayulu basukaki bake ko luka Kabila mais mofinga ki Kabila ngo awat
bofinga ki ye awa bino banto ya lamuka bofinga Kabila omande Kabila ayokisi bango soni telo kasali we mo atindali bango nani atindali bango ni secrétaire général ya PPRD hein ata ba Geneviève Vinagosti kutute ata soki ba vient ngai Kabere hein Kambere secrétaire général adjoint ya PPRD baki otindela bango nani Félix Kabange azato azo peser kutu te ata na PPRD azo peser te ezolakisa ni bakitisi bino niveau bozana niveau te bokoka kokenda ta boluka bosangana nanga LPM le pouvoir en marche poto pesa bino poids exemple mais bokei koluka FCC papa tala place ni boke kozinda bozindi ngai naza na bato bamina nga bazali na kati ya nouvel élan ya ancien premier ministre Mozitu pe bazali na kati ya parti ya SID ya ndeko na ngai vient na ngai Madidi bazwe bisanga babi erreur grave autosal ne boye bango population basi bayini bino bosalere grave bokendaki boutaki pa na bino na ndako boyaki boya kokosa bato na lamuka bozongi na ndako na bino se mettre ensemble eza solution pour na rebarrer route nani mama yoka na bisao bongo lisanga yango baki osana fe na FCC ba bomi mboka c'est normal nga na comprenaki que non monsieur Martin Fayulu na monsieur Mozitu bazongi na ndako bazongi pa mama na bango mama bango koma nani mama Olive papa bango koma nani papa Joseph Kabila bazongi bazaba na ndako bazongi eloka okamwa kutu te ozomona pona ko biso pona mutu na uti ko tuna wana obai mutu na nini donc répondre à la question na ngai te esenga ki ngai na répondre na après na zonga na yo ko zonga na mutu na pesa mutu na de là na komaki loba mama bloc social na patriotique na o bandeko basangani avenir nini to enjeu nini et ko produire bazo mwana zo bizao et pourquoi ba ke na répondre pona zonga hein nde bazawana kao ba okabona janvier kuta musika nde bazana lisanga na bango basali FCC dans bo banga na bino te que jamais union sacrée bisono le pouvoir en marche LPM en cycle tozana poids ya population ya makasi et que tozali ko se préparer pour na to reconduire président Félix Antoine Tshisekedi na 2023 et peut to kopesa ye majorité parlementaire bloc oyo FCC na la muka basali ezali bloc ya Manzanza omoni ya mi ozoi banga ba minito pesa ndeko na ya la muka oui ana zo bisayo pona kokata bloc basali wana FCC lamuka bazo panzana awa na 2022 janvier kuta musika kute kusila kutu te toada na novembre décembre janvier 2022 kolekate bakokabwana epi pourquoi bakokabwana parce que kuna nde bazo kende kuna Martin Fayulu kolba ke non ngai fona za la leader monsieur Shadari na vient na ngai Kambere bakobani Kabila leader sikoyo tango mesika basango bazali batboke oyo la leadership ne nazo bisa yo kangelo nazo bisa o kuna bato ya PPRD baleki na no lamuka na poids eside kuta pesa kuna mboko te nouvelle là okuta ne pesa kutu te PPRD ka ye moko pamba kuna zo peser po PPRD yoka ana ba député belé ape na mbongo koleka bango ne bazana ba opanza na pa nini monsieur Fayulu kolinga za leader bato PPRD ba kolinga ngo te FCC ba boya ngo monsieur nani ancien président Joseph Kabila nde muto olinga aza leader na bango sikotango alinga za leader na bango monsieur Fayulu aolinga te aoboya atande bazongi na ndako bakolinga ba s'imposer que note biso to za kaka leader mais Kabila akolinga azwa place wana kotambo place wana bango bakolinga te bakokabwana yango zomona likopa na bangwana ezali ni le sans effet likopa na bangwana ezali po nini ba combattre vision président de la République wana bokosi na 2023
monsieur Anissé na récupéré malobalanga totikali na DCG mais er etikali mokie tozolobela likambo etali bongo guerre na est topé état de siège ezaki prorogé pour la 11e fois ba député ya est batelemelaki yango kasi premier vice-président ya Assemblée nationale lobaki ke batika populisme lilobana boyambaki yango lolenge nini. Merci maman Naomi omoni biso tozana éducation de mususu parce que agitation na moni ndi ko anisia lobby akenda wa makambo malonga lobby ba kongomani nde ba ko juger nga na zana ta ko juger te na landi honorable Richard Kabund ou a défendre qui na G3 pour la première fois na RDC étudier à G3 au défendre tout monde aura na ta régime actuel na PCMO te bisika zali makambo o tikoloba awa keno ba député à Nord Kivu parce que l'Assemblée nationale ba député à Nord Kivu ba bimaki parce que de l'eau tout comme na 11e état de prorogation au changement tisiko obwe ezomona na te il faut monsieur Félix Assaga déplacer on a ko vana na Ituri pour ça makambo est je l'avais prédit na bino état de siège à monsieur Félix obwe za na juste avec élargir escroquerie ya mbongo donc ba soda ba zikop muyibi na corruption zo régner awa boy le obo to za wapi depuis état de siège yé maman Naomi to que déjà une affaire à 1667 morts alors tozomi tuna derrière état de siège wana ozomona que non groupe ya ba mafié baza wana baza wapi ba misu baza na capitale ah o ba ebi makamwa ndenge zo lekana alors boka moite que non état de siège tinenge bazo continuer ko se maintenir ko proroger du jour au jour bazo continuer ko kufa parce que le obo na mboka moko entre Ituri fils baza ba déplacement ozomona que non armée congolaise et ça armée moko pas soit faible. Pourquoi nous n'avons pas de bons dirigeants, de bons leaders? Parce que batou obo baza na régime obo na gouvernement obo ba outa na volonté à peupleté. Donc nous sommes na état de siège et ça vraiment histoire moko toki ko ba ndeni na ko définir ça fiasco parce que il n'y a pas eu vraiment une bonne organisation puis stratégie malam o ba mettre en place pour na ko tia pour que non état de siège wana RSI. Pourquoi? Parce que aux hommes que non ba soldats congolais ils ne sont pas bien payés. Basoda congolais baza na solde na bango na nuku makatate olandaka kofre na bino moko ya boso na politique tango dénoncer makamba $20 ba yamba ngai ozomona que non basoda na biso ezate que non baza makashité cela démontre que non nous avons des dirigeants bandits voleurs oyo ba autorité bazozo bambongo basoda ba ration na bango ezokomate et puis monsieur Félix n'a pas vraiment une bonne politique au moins non ils sont des gens oyo ba na politique libaku na zelo ndenge musicien moko ayemba babeta libaku na zelo parce que bazo ebeloko bazo sala te soki na yemo mukie pa nazonga mama quand même kamondeko anisia uti koloba awa boy il faut bango que non gratuité de l'enseignement et innovation à monsieur Félix Tshilombote gratuité de l'enseignement et en article 43 au bona 2006 tamba votaki makambo gratuité de l'enseignement non mwana nyonso azana droit ko bénéficier na gratuité de l'enseignement mais le o boso tali mama Naomi ozomona que non gratuité de l'enseignement eza échec moko total. Oh que non le on est dans zoe bisabi et moi il y a un lobby aux hommes là que le oh et moi nandambu bana bazotanga te c'est que moi je peux dire na ko conseiller na monsieur Félix et ça que non andi mechek na parce que batu ya la muka ndenge bango zo bazolo baza ba opposant na été opposant à monsieur Félix et ça bilan na nini détournement moyibi amateurisme aux hommes là non bilo quoi de s'opposer monsieur Félix en 2023 parce que le gratuité de l'enseignement en quelque sorte c'est leur définition à Bruno Mimengeza on utilise les enseignants gratuitement bénévolat sans rémunération concrète aux hommes là parce que ce qui est le andimi échec naé moi ma belle ambition zani na Congo ozo sale loko ozo amezi que non azo réussi na ngate mais ozo anini forcing nenge tout le monde abasali na sieni il a fallu que non oui je n'ai pas réussi na makamba gratuité de l'enseignement bazotanga te maman Naomi lelo obana bavandi emo année passée bana batanga ki bien te ozo mona que no baby si même ça perturbation même na programme académique na programme scolaire donc pour la ngai si j'étais à sa place parce que pour une il faut que la politique moi la planification pour gouverner ça prévoir coordonner et puis contrôler donc si je peux dire non monsieur Félix ne prévoit absolument rien il ne contrôle rien parce que le gratuité de l'enseignement bana bazotanga te so kina bekolo ozo mona que nous avons des problèmes
il y a enseignement et malamu, baba, et ça, et puis quand on base le banon gratuité de l'enseignement, combien d'écoles ont depuis pouvoir remplacer Tongi? Aux hommes, on n'a rien. Donc il a fallu une bonne planification que non biso l'État, par exemple, 3000 écoles sur l'étendue du territoire national. Ce qui va priver Bassali Moutoumaka, sur les catholiques, tout banani, bâtiment ça, biso, mais l'État congolais n'a pas de bâtiment. Alors vous croyez que non, bilo quand on ah oui, bah, so, bah, il y a au moins à Béchol et à Lobinini. Ce qui, mais c'est Tony, moi, par matérialisme, on a séparé dans la Canada, pas de mot pour ensemble, à Bolima, matérialisme, mais ils ont des mérites sur quoi. Alors, vous avez école Nabiso. Hollandi réponse, il y a Bato Maël, Babino, bon, ça va école Nabino. Botika Biso bâtiment. Au moins, les places étaient les mis. Non, pour moi, je vais dire que non, monsieur Anissé, aux âmes, Maël, tant qu'on soit ma gratuité de l'enseignement, aucun ministre, aucun député, n'a pas besoin de la gratuité de l'enseignement. Aux hommes, que non, un acteur politique chinois, le bas, pour la Boumambo, il faut dans le domaine, il y a enseignement. Félix à comprendre de l'eau, il y a un moment, abandonné dans le domaine de l'enseignement, comme éducation de base, au bon nom, élite, lobby, bakoya, pour nous relève en Boka, mais Félix a dit non, Boka n'a pas besoin de détourner nos enseignements, et puis le reste, vous allez voir, non, immoralité de part et d'autre, ville qui a Kinshasa, aux hommes, non, jeunesse, c'est ça, jeunesse, mort perdu. Donc, vous avez que Makambo enseignement, Makambo voyage, il y a Félix. Le monsieur Anissé, il faut que non, Félix a réussi plus de 125 voyages. Bon intérêt peuple congolais. Mais bon intérêt peuple congolais. Arrêtez d'abord autour des cadres Nobino. Ah, tout ça, c'est un DPT. Ah, tout le Makambo. Mais tu m'as jamais vu sur les sous-armes. On parle de l'étatologie. Ce qu'on a maîtrise, c'est qu'il y a un certain NZT. Place pour ça, débat. Tu m'as jamais vu. Mais là, on a reçu plus de 125 voyages. Il faut que l'on a voyagé, moi, écoutera plus de 2 500 000 $. Ah, depuis Félix a sali plus de 125 voyages à ramener combien à caisse à l'État. Si par exemple, bon, à l'État, ils continuent du jour au jour. Le lot, on va ça, l'Écosse. Blobi Babi Sakibiso, Baken Emirat Arabes Unis, 1 milliard na 30 véhicules blindés. Ti le lot, maman, Naomi, et mon anakate, soit dans la 10e mairie, dans la télévision, dans Bango. Bah, il a biso Makambo, non, Thomson, les autres quitta. Nini bakuisi ya soso ezo ya $10. Non, excusez, maman, ti lelo oyo boye, biloko wana su aka na parti na bango na 10e mairie, na balie na bango. Aye ko bisa biso non, zo na Angola to kozo ba vieux de chasse, le lobo ko mona. Mais monsieur, biloko wana nso dans bozolo bango to so mituna, bolobisi biso awa bokeno recette mati na budget ya mboka Congo. Mais recette mata ka na nini na kesi ya l'État. Nani na vie sociale à peuple congolais. Que non bon, mbonge mati par exemple, to longo na 3,5 milliards ou Adolphe Mosito Atika, to combien na autant. Mais il faut pas dire que Congolais changer. Tout le monde a stabilité monétaire, tout le monde a investi dans Mboka, mais tu le lot au côté. Cela veut dire que non, attends bon, on va défendre les Émirats Arabes Unis $1 milliard. Est-ce que mati ou bien et s'il n'a parce que toi qui n'ont bon attendre que Jean-Marc Kabunda a besoin 100 000 $ naé à côté on a Kingabua kuna nani ya Sénat aux hommes que non ces gens n'ont pas une bonne vision pour mais merci monsieur oui la makambo état de droit pour na chiter makambo on de nani Anissé Azolo bazana dans un état de droit monsieur Anissé vous devez savoir que non état de droit eza o bobino bozo kanisa wana te parce que si nous étions dans un état de droit oui monsieur Lobo moninga ya monsieur Félix akenda koza usage de faux na miba bakanga ya sala 2 semaines na prison makala abima lelo o no bisabino asana mikili ya poto to koza muto sala escroquerie ya makambo ya Covid-19 était Ilongondo un membre de l'UDPS influent o ba soutenir bino tant bozaki na opposition à l'époque aiba plus de 16 millions de $. Awa bopona makambo coronavirus. Il y a un état de droit sélectif. S'il s'agit pour les gens du FCC, s'il s'agit pour la caméra état de droit monani, donc vous devez arrêter avec les aventures parce que ma kamamboka à la légèreté parce que mboka zo kene mabe yango wana omoni basango balobi pas question kotika pouvoir continuer pendant des régimes de bango bazo quoi ils a vraiment risque pour la mboka parce que mboka okena kufa yango moni basango basali bloc patriotique. Vous devez enlever dans vos cerveaux que non, la Moukana FCC va salir coalition. Donc chaque coalition, ils ont respecté ligne Nabango, le col à la Mouka, Azan la ligne, il y a Zomuna Makamou. Il faut pas que non, peuple congolais tire le haut, Azan. On a confiance, il y a des leaders dans Bango. Donc nous devons enlever tout ça parce que quand il y a la mairie, Melo, il y a Tandemounen ou quoi, Kindo qui n'a politique, bon, de Anissé, je vous conseillerais de ne plus revenir dans Makambo, dans tout le Sabino A, parce que nous sommes dans un pays parce que les enseignants sont mal payés, infirmiers, dans la grève, je crois, semaine prochaine au monde à Bango, professeurs d'université, policiers, soldats. Donc nous sommes un pays incontrôlable. Nathalie Sibino a pour vous dire que non, le voyage de Félix, c'est ça pour la voyage aux Ambon, il y a aucun retraite en 2023 parce que les 4 janvier 2024, on aura un nouveau président dans Boka parce que Félix ne sera pas président. Monsieur Anissé Loleka Tozongelio pour le Kambetali état de siège, député Sengi que état de siège ils allaient lever parce que résultat apparemment sur terrain ils ont monté réaction à eux.
Ok, matondo mingi mama Naomi pona mutuna no toni nano na o etali état de siège. Comme ça on a ça qu'on a bi état de siège mboka oyo 18 ans oyo ancien président Joseph Kabila Sali mboka zindaki makasi. Mboka ekweyaki makasi. Et na 2 ans bozoluka que président de la République abongisa secteur nyonso ya RDC na 2 ans jamais mboko nyonso tozo bakele mboko ekufi pendant 2 ans ekufi pendant 18 ans oyo ndeko Kabila géré y compris le premier ministre Adolphe Muzitu accompagné Évangile Akoboma mboka oyo pendant 18 ans azaki premier ministre. Pour l'état de siège, le président de la République, il a montré sa volonté. Il y a quoi aider Mboka que Mboka et Kendeliboso, mon cher ami. Aider Mboka. Attendez. S'il vous plaît. Et l'on Koutou, ancien président Joseph Kabila Tikala Kosala Ngote, mais le président de la République a sali Yango pour intérêt que Mboka ezwa. Mais apparemment, il s'était pas préparé. Non, je vais expliquer le moi. Président la kisi bonne foi na yeke non mboka ekende liboso ke kimia ezala na este soko yebite na zo ebisa yo na campagne président de la République à la kakabi soki na comme président de la République en 2018 alobi kimia kozala na est na Grand Kivu kimia kozala lelo tanga comme président de la République asengi makambo état de siège wana président asali par na ye sikoyo esengaki conscience ya ba ressortissant ya Grand Kivu bazwa conscience que non bati akimia na mboka na bango parce que ngana lobaki lokoyo omoni makamyo sosali mana este wana ezali ba ressortissant ya Grand Kivu bazali responsable ya makambo wana eleka kuna bayebi makambo eleka kuna yango na sengaka pena lobaka na président de la République na bi président état de siège est bien. Au moins que Kim Yozosa. Au moins, tango a décrété état de siège. Pour nini? Ba limite ça. Si vous avez 20 personnes, vous comme à 10. Vous avez 15, vous avez 7. Pour limiter. À ça, qui est pour l'intérêt du peuple congolais. Si vous avez qui n'a pas ressorti à Grand Kivu, vous avez conscience jusqu'à présent, vous avez conscience. Lélo, moi j'ai compris une chose, monsieur ancien président Joseph Kabila, abanda ko sala conseil de sécurité pour na kimia na est ko sali sa kimia wana après avoir ko sa conseil de sécurité o komona ka bato bazaka na kati ba yebi ba je sali makuna ba bengi bato na bango etala awa Kabila lobaki bwe o komona kuna mabe bande kota ndenge moko pe awa notamment nde ba lobela infiltration que l'armée a oui tala wana eloko ya mais jusqu'à là ba dénoncer pe bato ngona nte il y en a au moins de tout ça armée na biso ba infiltrer bazali belé n'est-ce pas bazali ebelé ça c'est connu bazali ebelé mais président de la République a ça qui pas pour na ko décréter état de siège pour na kimia ezalana est. Mais ce qu'on desengaki na bandeko ya Grand Kivu. Quand je parle le Grand Kivu, notala ba sénateur, ba député nationaux, provinciaux, ba policiers, ba soldats, ozomona, ba animateur territorial. Ya territoire ya kuna, il fallait ba avoir conscience. Il fallait ba quitter na ba groupe armé. O bango ba soutenaka. Pour ba comme ça la copie na bango ya on a senga na ba ressortissant Grand Kivu ba population kuna ba se revendiquer ba bima libanda oh ba makana na kati état de siège non ba bima que non ba senga na bande ko na bango que non quitter les groupes armés oyo bino bozo soutenir bango on les allé loko ko batamate ezalé loko que non c'est connu donc ces députés ont raison il y a au séché plénière. On m'a député bazaka complice. Ah bon? Oui, bazaka complice makambona. Bayebi oh non c'est ça les magakuna. Mais tango VP vice-premier président Jean-Marc Kaboud. Alors que non, amenez vos solutions.
ozomona ba même solution que non pendant ma état de siège ne va prolonger ngobino boza contre si vous amenez vos solutions ya pendant qu'on peut sa réponse na peuple congolais état de siège kolongwa te etika libongo ti président Félix Tshisekedi a kolongwa na pouvoir ti kimia kozana este soki bangwalima binemi ya mboka bande ko combattre mboka que non kimia ezala te état de siège eza mpona ezotrouve kimia ezoluka kimia na kati ya mboka état de siège ekoti baavancé ezali selon bino oui baavancé ezali tozomona yango lelo soki lelo ki avancement ezalaki te pourquoi bandeko wana bazobundisa état de siège mpo babi ke no état de siège ekwa kotrouve leo solution lelo awa bauti kopesa bapolicier basoldat combien 31 jeep non mpona kocombattre ozomona mpona kotrouve de monter en puissance na cadre état de siège oui mpo bamata lisusu pression mpo nini bacombattre banguna ya mboka qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils n'ont jamais fait qu'ils n'ont pas encore fait bakoattaquer banguna parce que état de siège il faut koattaquer banguna pour trouver solution. Mais pour pour état de siège, ce n'est pas quelque chose. Il y a une année, mon cher ami. Banguna oyo bakota ki na mboka oyo ba ki kotia sécurité na mboka pendant 18 ans. Na 6 mois, 7 mois ezali kamba blague te pona kosisa. N'est-ce pas? Wana pona ko ebisa yo. Pe na senga kana président de la République pendant état de siège. Na senga ka bilo misali. Na baka kanga ba frontière pendant état de siège. Ça c'est un kokanga ba frontière. Pour la nini, pas d'entrée, pas de sortie. Yami balé, ko salanini, ko convoqué, ba exploitateur, o baka ko exploiter ba minéré, ba longwa kuna na este, ba ya na Kinshasa. Ozomona, ko kanga ba frontière, et puis ko convoqué ba administrateur et ba exploitateur, ba ya na Kinshasa, mpe ba activité minière. Président de la République a signé ordonnance pour suspendre pendant l'état de siège. Pour yangone banguna ba profitaka. Voilà, vous avez oui, zelana bisayo, yango pona zongi sande konangai, nelo kauta kolobana ya gratuité enseignement. Gratuité enseignement. Eza codé dans l'article 43 de la Constitution. Yebisanga na RDC. Moi je suis de l'Équateur. Na ancien régime ya Joseph Kabila. Gratuité enseignement, bande konangai Équateur batika ko bénéficier te. Etikala kozalate, mais le président de la République qui Fati Beton a respecté seulement la Constitution. Que non, article 40, le bima gratuité enseignement, à la caca, n'a pas respecté, il a respecté. Mais ce qui est gratuité enseignement, batozo bundisango, n'a banga atena bakango. Les églises catholiques, l'église protestante du Congo, bazo combattre pourquoi? Parce que bande ko futama, combien? Enseignement do futama? $500 par mois. Mais policier oyo Kabila tika ki biso ta musu 100 000 francs congolais na muzito azali premier ministre oyo zo kotela policier ndeko futa ma 100 000 président Obino ba minerva les achers ou bien to sala nini to zonga na ko respecter article 43 de la Constitution bana batanga gratuit lelo bana ba policier bana ba soldat ba otanga lelo gratuit oh lelo que ba policier na ba soldat bazo sepela bon meka bo combattre gratuité enseignement mais bo éviter que bozo combattre nani bozo combattre ba policier bozo combattre ba soldat et pona ko suki sa likambo wana pona makambo ya ozo ba oya ba biloko ekita mais na ko biso ke no basi ba commandaki déjà ba Thompson ezoya ozomona ba commandaki Thompson ezoya ba biloko nyoso na ezomona ke no ezokita pona ko répondre pona na ba voyage ya président de la République non ngotolo bana papa la restauration de la diplomatie ya RDC ezalaki enterré pendant 18 ans par votre ancien premier ministre Muzitu na président na ye ancien Joseph Kabila diplomatie mboka bakundaki yango ba voyage nyoso président zo salana ticket gagnant lelo na Arabie Saoudite ba pesa ki biso combien 30 mituka ya guerre pour combattre ba pesa ki lelo mbongo je suis en train de te dire et j'affirme ba voyage nyoso président de la République azo voyager ezali pona intérêt ya RDC RDC est gagné place na mboka
Monsieur Anissé. Et Tani soit bien goûté. Na récupérer malo. Bande qu'on a yo batangi ofele na bibango très bien. Batangi ofele awa na matetewa na lemba awa na njini na gratuité enseignement. Monsieur Anissé s'il vous plaît. Monsieur Anissé s'il vous plaît na jima lo balanga to komi na suka bande ko bazolanda biso to tikali justement na 5 minutes auto c'est partagé 2 minutes pour na ba inviter nanga et 1 minute pour na ko chiter marche ya le 6 novembre o bande ko la muka bazo préparer ba la muka karaté force bloc social pe patriote bande ko nyonso bazana kasa lisangana te lobaka bien que ba disciple et ancien président Joseph Kabila ba disciple de nani Muzitu na Fayulu ba laïque pe bazana kati ba catholique pe bazana kati ba nani ba laïque ngamba na tika ko kate place nini abe nani ndeko nanga mbongo abike no le sisi to kobima ngatika ko kango donc ndeko Bruno on est ba disciple et ancien Joseph Kabila na marche oyo ko salema le 6 novembre bolingi bozozela nini si ma revendication na bino wana parce que kobima na balabala oui après qu'est-ce qui va se passer alors que le bureau a signé c'est koti 30 décembre marche pour toke na élection maponomi ya 2023. Merci maman Naomi namoni que monsieur Anissé a la maîtrise. Vous avez juste 2 minutes. A la maîtrise na makambo pour le bâtir. Alors bien ça ndeko ya Grand Équateur ngapi na zamoko ya espace Grand Équateur na Bumba na Lisala. Tango zoba makamusunde kuna sala mai na miso ko lo bana zoko na ko yanola yo eza vraiment pas ko lo Mozi zaki premier ministre asala kini na kata mboka na Équateur na mboka na biso kota sakini s'il vous plaît messieurs lelo za na kata parti na ye s'il vous plaît tolérance s'il vous plaît Mozi ta ni na Équateur il faut no kasoni lelo président de la République azo pesa Équateur lelo valeur Monsieur Anissé, s'il vous plaît, monsieur Bruno, vous avez la parole. Monsieur Anissé, monsieur Bruno, vous avez la parole. Quand on est aveuglé par les du pouvoir, la recherche et d'un poste, il faut mon abadjali lo abot. Makambo ya marche ya les 6 et là on a au senga na ba congolais et ça juste que non. Moni mboka na biso on peut passer na ba élection na mboka na biso solution ça moi je demande la prise de conscience ya ba jeune. Na moni basango ba bengisi marche ya les 6. Ba ça y appel patriotique. Ba tunyo sobaya. Mais le mal c'est que non les jeunes congolais le ko la ba Anissé boyé le kola poste soka za ta bourgmestre na mbandaka soki wapi azo akoloba makambo na télévision bo ils a passé biloko nga nazo condamner ça n'engage que moi personnellement je suis contre les babiloko ba diale lo abo au moins ba marche on attend ba leader ba benga ba jeune au moins ba leader ba jeune congolais kinois en particulier ou bien ba province misusu ba commencer ba leader wana ba wera lo ba fali que non fali uti kubeta na conseil mon na Zénith tango zo nga bobuke bomemie d'aéroport ti boko succès na kunaye ça pour autant que des causes. Tant ba bengisi bino ba sango ba pasteur ba parti politique bengisi biso ba jeune que non tobima pour na côté la dictature fasciste ou bien makambo aram ozo épargner mutu mon côté oui mais non ça politisé ça makambo ezo ronger couche sociale nyonso au moni tant ba lobby tobima pour na côté le makambo gratuité de l'enseignement ya bana biso ezo en danger les gens doivent comprendre tobimi les 6 pour na objectif nini. Mais là les 6 wana ba jeune na ba bima misu ba ko bima pona ko iba misu ba ko bima pona ko sala ko beta maboko ce n'est pas ça la solution quand ba bengisi bino loko wana ndeto mona que non ba pays arabe Sénégal ba pays que non les gens réfléchissent au très mal ko na biso até ba za déterminé pona ko zwa gain de cause et lo ngana ko senga na ba jeune congolais loko ali boso ngana tango ko bima marche il faut bosala na élevage de Kobima oza mutoya oui naza leader na ngai eza Adolphe Muzitu parce que le serait la marche wana mais la interpellé classe jeunesse congolaise en général na bino au moins parce que bino bozala fanatisme moi je vous dis ici au lobby que non na défendre non parce que makambo bila Adolphe Muzitu monsieur Anissé tu peux avoir 20 maisons où on a facilité à contrôler mais avoir plus de 300 maisons incapable je ne crois pas aujourd'hui que non Adolphe Muzitu quand il fait encore premier ministre Adolphe Muzitu a budget mboka biso lancé 800 millions aramena on a 3,5 milliards et après lui il y a combien de premiers ministres balekani Adolphe Muzitu a foutu ba salaire ba seigneur ba fonctionnaire ba soma même pas écran na kuna bango et bien ngo Félix on a Adolphe Muzitu le seul premier ministre oh assisa bitumbala est-ce bien mot ba Adolphe Nalou à l'époque il a descendu sur terrain ba Adolphe Nalou ba limo ba groupe des armées ñoo sonné limo votre président soi-disant président monsieur Félix na 2008 na 2012 pendant que Adolphe Muzitu fut premier ministre
alouaki budget na ye vie ezalaki normal bana bandaki kotanga kasi malamu à l'époque ngai nazalaki na bumba bana bandaki kotanga gratuité ya enseignement ezalaki na quelques villes oyo ezalaki épargne mais yeba ono na baprovince bana bandaki kotanga ofele à l'époque Adolphe Musutu peut-être ozoma makambo oyo oza na maîtrise il faut aller voir banote na bino otanga na GR moi je confirme ça je vous dis na baprovince président na Équateur chez moi Okosi nayebi si yo à l'époque moi je suis de l'Équateur mais je vous dis ça na makambo oyo lobi que non Adolphe Musutu Kabila détruit ces pays non mais je me pose la question si Adolphe Musutu a détruit les pays si Kabila détruit les pays qu'est-ce que vous l'UDPS vous avez fait Kabila à l'époque na premier ministre Adolphe Musutu batongi banzela oyebi yango banzela bozo tambola lelo oyo boy Kabila yaki abo akuti mboka okabwana alobi to sangisa Zuba Jean-Pierre Bemba bazara bango tout bayei le pays n'avait pas une constitution oyo bingo UDPS à l'époque en 2006 à l'époque votre mentor Étienne Tshisekedi abouaka ko participer à l'élection wana Kabila atiki constitution na mboka le pays n'avait pas une armée Joseph Kabila en complicité avec Adolphe Musutu ba ramifier armée na biso à l'époque ozaki 8e en Afrique le sous Félix dis-moi to combien so 48e place en Afrique regardez-moi quand on va quand même que non Joseph Kabila de tous ces pays monsieur Anissé total la mise sur moi je pense que non et ça va point faible au que non Joseph Kabila a compris qu'on réaliser mais ça peine pas point missus autre ko mettre la Kabila parce que là excusez maman non excusez-moi oui oyebi à l'époque na Kinshasa pona ko somba ko kota na ba supermarché na ba pelusto ezaki leur moi Alex mais Kabila na Adolphe Musutu ba ko longola complexe wana mitwa batu lelo oyo ozomona ke no okokokende na mbandaka okena na disara na nini bisika nyonso okuta ba supermarché donc complexe on les a échouté mais sous Félix corruption commis et donc combien électif mais à l'époque Joseph Kabila a laissé à l'époque Adolphe Musutu premier ministre 450 conseillers dans la présidence. Le lot au hasard combien? Plus de 1900 conseillers. Donc, par elle, Félix a un conseiller moko. Ozomona que non, bozo mbongo à l'état bozo sango eloko moko te tig Adolphe Musutu akenda ti le lot vous ne pouvez pas me dire que non, budget 3,5 milliards ou atika Boubakrissa jusqu'à preuve du contraire, aucun premier ministre depuis 1960 jusqu'à preuve du contraire, Assala Moussa ou Adolphe Musutu, il faut avoir au moins du respect parce que même votre leader Félix a un respect à Adolphe Musutu, avec complaisance c'était. Message exact que coalition la Mouka au leader n'a Adolphe Musutu. Musutu n'est pas allé à zone Nandakunae. Adolphe Musutu a leader au parti naïza partout. Et puis à l'ouaka parti n'a été. A plata parti na siège na donc Adolphe Musutu ko lukambongo tende na landine de Kwanisi mais monsieur quand vous dites que non soki pona mbongo si soki mbongo lobaka mbongo ko na mbongo loba je ne pense pas qu'Adolphe Musutu za mbongo ali pa tongo bazana problème politique o bazana masturbation politique ezoko ba tout autre moni bango bakenda ki na union sacrée ba moni lo ke simbite ba ko bima ba Moïse Katumbe ko so bazana maîtrise donc boy ba que non ne Kwanisi c'est temps vous êtes encore jeune il faut qu'on fasse la politique autrement parce que en 2023 le 4 janvier tu reçois président Sika parce que Ndeko Félix a rezané sous président et en autres monde les 6 nazo bengisa les amis de Bruno Mimbenga bana nyonso masina o ba pesa en conférence pour défendre les Congolais ba bimana balabala to ko bimana balabala pour un objectif nini pour dire non à dictature fasciste pour na ko senga consensus électoral automoni Denis Kadima bazoué par force ba tchewana du jamais vu même Joseph Kabila atika ko nommé ko ça na ordonnance c'était et puis atia une commission incomplète au moni du jamais vu yo président de la République soit disant au sali ordonnance non et pour le la télévision au comme ko défendre ordonnance au sali ça c'est quoi c'est de la matérialisme mais c'est donc moi je dis les jeunes le samedi babi marabala mais avec objectif et ça c'est que nous bini pour na robet la leader non maboko non quand nous sortons pour que non tozoa objectif cause na biso normal parce que ceux qui au moins na mboka mama nomi tina bana amike ba komi ko bima belève ba komi ko bima balabala c'est que le pays ne marche pas. Merci donc la révolution ouais seulement na Soweto on a fait issue de madame éducation. Na France, nous connaissons fois autant ba livre même pour s'abonner na centre Wallonie Bruxelles. Ah vous savez livre les alliés pour comprendre que non ma Cambouane est très censé surtout ma Cambouane. Merci beaucoup monsieur Bruno Mimbenga. Monsieur Anissé, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez 4 minutes pour vous défendre par rapport à la marche du 6 novembre. Tozo Zelanini na marche wana et comment est-ce que vous allez bozo zwango déjà pour na côté les mena bureau il y a nouveau équipe c'est côté qui nouveau bureau ya Seni et aussi ça wana pe malobano ya suka pour que to clôturer émission makona le mutuna nanga za mutenyo sacré zo tuna ngai soki nazo telemena bureau ya Seni
Non, non, plutôt mars. Oui, comme ça, il doit être si. Ok, na ngana zongi sayo. Tamso bosana ki. Na kweko ya nola na peuple congolais penande ko na ngai wazali awa. Omoni marche wana o bato ya lisanga ya FCC la muka. Ta on azol bango bien. Monsieur Adolphe Muzitu na Vieux Fayulu bazongi et pas na maître na bango. Bazongi pa papa na bango Kabila. Mama bango comme les maman Olive. Bazongi bana bakendeki. Hein? Bazongi na ndako. O matende bayambi bango, batindeli bango grand frère na bango na Félix Kabangi asola na bango. Hein? Manya sola na bango kitoko makasi. Bazongi na kata ndako. Wana kutu problème alobela te. Au moins les cambonions sont na marche wana ya les 6. Hein? Pona ko bisa bango. Fayulu azana na problème tilelo. Problème ni Bona ndeko Muzitu, politique ba osala eza politique ya haine. Haine contre nini? Baza na haine contre le président de la République, Mutema Mabe. Uzomona? Mutema Mabe. Mais ndeko Muzitu aza mutabandunda bandeko ne kuna bandunda ba otango fele. Uzomona? Bon écoute un peu moi bien pour ayaka ko reconnaître le président de la République pour na ba bien na e mususu. Mais c'est Fayulu aza na haine moko contre et politique za na haine te. Politique za ka babenga kango bataille des idées. La bataille des idées. Et pour na koyebisa yo mbongo oyo bango ba defaka hein pour ba soutenir nani Martin Fayulu na élection 2018 mbongo ba to kende ko defa kuna bosongisa ba defa mbongo pour na campagne mais ba leader na bango ile pesi ba loba muta soutenir bata campagne ya bino za le Moïse ba to ba yebi yango monsieur Bruno s'il vous plaît ba defa mbongo hein. Monsieur Moïse a dit qu'il a soutenu le président Félix Tshisekedi. Sotanga ki monsieur Kamere, on a kondima. Monsieur Félix, monsieur Moïse a soutenu monsieur Fayulu à 100%. Badefa kutuna mbongo ya campagne 2018. Lelo bazali incapable ozongisa mbongo wana. Badefa wapi? Badefa kakunda tabakenda makamna bango Genève. Tango président Félix Tshisekedi Osengi a se retiré batikala ko defa mbongo kuna makambo ya campagne ya 2018 na boy kotanga na kombo ya bemoko abe moko utiko ngwa Kinshasa wa aki okuta na mutu wana hein oyo pe azana entreprise ba moko ba makambo ba coltan na ba minerai ba finance ba defa na abe na ki okuta na ye oyebi yango très bien abe na ki okuta na ye kuna abe mundela nande adefisaka mbongo pour la campagne ya monsieur Martin Fayulu. C'est grave ça. Oui, il y en a bien sûr. Adef sa mbongo. Ce que ça bango vertige, moi ya kozong sa mbongo na ba mona ngote. Ne ce que comme ozomona. Ba bozong sa mbongo abato. Wana ko biso ya mibale. Ozo be na makambo ya Équateur. Ngana za mutu ya province ya Équateur, territoire Bikoro secteur Elanga ville Mbandaka, village Nangazali, Bamanya, Injolo, Lolifa. Nazo tango parce que je suis de là et je connais bien parler ma langue. Yamboka. Na soutenu ka président de la République qui est Moulouba. Mais pour le moment, nazo bisa azaiso Moulouba te akoma mongo. So ba ngote parce que il est le président de la République. Le président de la République akoma mndeko nanga mongo. Le mongo na soutenir parce que bande konanga mama Naomi. Na ville Mbandaka, tina ba village nanga batangi gratuit. Oh, na époque ya Kabila, na époque ya Muzitu, batikala kotanga ngote. Mais kaka na koya ya président Félix Tshisekedi, bande konanga Équateur batangi gratuit. Yango nazo soutenir bango. Yango nazo bisa oui, yango nazo soutenir vision président de la République. Pour aya na vision moko ke nombo ke liboso, ne nazo soutenir. Il y a gratuité enseignement, état de droit, restauration et diplomatie. Il y a sécurité en mboka. Ko sakanate, kotana vraiment. Wana boko bomanga pona intérêt ya peuple congolais. Bira bino c'est bon côté wala. 5 sur 5. Avion Ekiti, okende Bumbawa. Hein? Nazo biso okende Bumba kuna na Équateur. Hein? Avion bakiti. Natango ya Kabila, natanga Musito sombaka billet avion 195. Oyebi yango très bien. Mais bakiti biso avion na mbanda kutu. Et comme yoko ticket ya Transco. Et comme $90. Papa ta mutema mabe yango esalaka oko féliciter te yana to mama nami kasi nazo on pense que la minute bele oui te on pense ba minute bele ba kiti avion coup de chapeau kende ko bisa candidat na bino akozala na 2023 wa ko postuler na présidence boye bisa soki ozala Muzitu soki ozala Fayulu soki ozala nani avion se kiti dana Mbandaka président Félix Tshisekedi a quitté bino avion
bokende yango lokola na transco kobanga yango te alakisi bino bonne fois oyebi yango bien na motema na yo. Mot de la fin rapidement aussi ça. Mot de la fin na ngai mpona koyebisa ndeko na ngai ke non président de la République atikali jamais konomé ndeko Kadima. Kadima il a été choisi par le confession religieuse. On a eu bien. Il a été choisi par les 6. La majorité absolue. Est-ce qu'il y a corruption, c'est qui alors? On a aussi. On a journaliste. Bazakawit. Les 6. Baponin de Kadima parce que Kadima ebi musala na malamu. Abanda na kata mboka te abanda libana mboka. Il a été choisi pour l'intérêt de la République. Bato bazaka na tête il y a Seni. Na 2006 bazaki ba mécanicien. Il y a 2011 mécanicien. Il y a 2018 mécanicien. Vous avez un professeur ou un expert dans ma élection na Seni. Kadima il a été choisi par le confession religieuse. Si souvent on a ponake mi balana baboya ke poni baluka ke intérêt na bango ba imposer mutu na bango mesimba kite si souvent ba yokaki oyo mungongo na bango moko ke no topo na 6 ba poni ba bazaki intimidé bazaki kanyaka mais yango wana bazika di ba voter a faciliter tricherie suka ya mama Naomi na sengi na peuple congolais ba soutenir vision président de la République. Sécurité alimentaire, sécurité éducative, c'est ça. C'est ça, non, alors. Il ne faut pas se précipiter au plateau. C'est ça. Na sengi na peuple congolais, bazala conscient, place touti na place biso tokomi. Président de la République alongoli biso na boumbu. Boumbu ana longola ki biso. Lelo RDC lelo liberté d'expression et zolo ba maleo partout. Nathan Kabila les a quittés. Oui, bien, très bien. Et Nasser n'a pas fait liberté d'expression parce que continue toujours pour soutenir vision présente de mais Félix a quand même un journaliste. Il y a un peuple congolais. La prison la minute. Vous ne respectez pas la presse, monsieur le. Qu'est-ce que vous dites là? Au moins, nous que l'on beaucoup de la politique, dans le sens moi je vous dis que liberté d'expression. Mais nous avons des cadres parce que de toute façon, maman Naomi ndeko na yo bino mbe bozo atalamuka bokati na minute na ngai oui parce que on peut se maloba mais il faut tika na loba invité na yo aze poli na kata plateau mais nga nazo bisa ke no boye maloba na nga suka nazo bisa na peuple congolais ba mais okati na maloba na ngai c'est ça ko peuple congolais aiba place into uti na place oyo tokomi peuple congolais ba fungola miso et moi je fais l'appel à la population équatorienne que non, en 2023, base à la vigilant, base à la toujours vigilant. Et biso en Équateur, tous un candidat na biso aussi toponi, et Zalif président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. O biso to voter en 2023. Merci beaucoup. Il y a to reconduire, peut to passer majorité na kati ya parlement. Marche wana ya les 6, on les a makamba la muka. Ande bazongi et bana papa na bango papa na bango Kabila mais nazo bisayo Kabila kuna masha akuta bimana ekute maman olive kuta ko bimana ekutu te Shada ekuta ko bimana ekutu te s'il vous plaît ba bimana bango kute mais bon reconnaître le président de la République aye koko misamboka na statut moko excellent lelo RDC ezui lelo considération azui considération na ba mboka oyo kutu ke non oyo RDC et kokai kozwate na tango wa Kabila mais lelo na tango wa président Félix Tshisekedi RDC est considération de c'est fini pour aujourd'hui. Merci Bolanda Kibiso partout dans le monde on a cadre émission de politique débat Oezala Kibongo Nandeko Anissé Loleka coordonnateur il y a le pouvoir en marche Pendeko Brino Bisenge Oezali Bongo Mimbenga Oezali Bongo Moko ya lisanga politique pe communicateur ya nouvelle élan naye tozatos mais babengani ekuna oti ko bengale kuna na parti babela azali sukuna te adofu mutito bengani déjà na komi delantela au revoir